Il y a désert. Contrat il y a désert. Au contrat, nous allons dans le désert, au foot à payer fiche de paie, ou on a fiche de paie, on a foot à payer impôt. Hey! Bana pote boza awa. Peut-être mambo to loba, et ça parce que bataba fric wana na ebité. Il y a désert, on a foot à payer impôt, na fiche de paie na wana mama na solina mama na mamnos tout. Abi mito et ça le kuta. Abi ça le kuta. Alobi na ngabe ça le kuta. Et ça le kuta. Nga mom na solina mama na lelo abi eza lokuta. Atika la osa no contrat, il y a déserté. Il y a désert au sala yangote. Na impôt. Ah. Na loba ila bino ya sika ezali. Na loba ila bino ya sika ezali. Boza la calme. Era lelo bino bolo bakeno bakali era zo tonga yo era zo sala boy nayebi era koleka batu musuma mso batala gabiso. Pourquoi? Parce que na vanda nae, parce que na vanda nae e bokanti makeno mutu so za vrai te na nganga na vanda nae, mais bozo inspiringa autrement. Nous allons comprendre malamment que batu mingi mamsou abe banana pour ba eba ovanda na été pour ba zala ba vrai. Tu sais, la personne qui est vraie envers l'autre jamais osana facilité obe bana mutu pa pamba, jamais. Irale sangate alat sangate aza camarade nanga et ce na moni que par rapport à conviction entre ngana et ça, et ça atténué. Comment on béba naï? J'ai pas de temps, j'ai pas le temps. Il y a vanda, il y a mi koti ça la intoxication na bino. Bon intoxiqué nga que erato ataba voice et bimi. Mais tant que nana conviction, nana même conviction na ye. Ba idée na ngana ye ezo coïncider. Je vais être avec lui. À moins conscience n'engage à tromper ce que na solana era na Karine appelle conférence T. Moura ba voice. Mais est-ce que bien voice en on a CP lango. Abi bakale bon la voix maintenant qui réponse nangate. Moura voice en suki kawana. Il faut que voice la pena bien et si la pena bien parce que toi et moi to bingana na téléphone T. Toi et moi tout ce que là on se là-bas mité to mela la place morote to lia place morote to yebani tanke musala o yonde to mona na c'est tout. Nous sommes pas des amis, je te connais, toi tu me connais de loin, c'est tout. Ba voice sango o erazo to nganga bimisa yango nyoso pourquoi cheka muke o ezoyo kana pété ponga na yebi ke yonde mto benga era tango bengi era o sala guerre na Karine muta réconcilier bino eza era. Tango bengi era masolo obo soli entre yonaye, ça me regarde pas. Mais yom to banago bengaye. Pendant que era na Karine ba lo banate bana rando. Toi tu t'attends à quoi? Ozelaï que non era lo ba te Karine boboto bonde côté ko c'est la bongote. Ko c'est la bongote. Tango za diana kati ya rando, tous les coups sont permis. Pour la monnaie, le coup de ma longue sanate, oh, bimiske non, peut-être era à l'obi. Mais oui, pendant que Moutana rando na Moutou, yo osela lobele malabundeni. Osela lobele malabundeni ni, oloba malamuna ekakate. Pour n'être na sa aboé, na go épargner moi na Karine, na go épargner maman Karine, mais na Karine, tout ça na affaire. C'est pas tout ninga que non rando ya Karina Chantal Bola non ba Chantal Bola beta ke toro rando ya Karina na Saratola wala kune cauchemar nae wala de cauchemar parce que Karine boye baraté cauchemar ya Karine ou ça qui a la kate Karine ya li bosso Saratola mutako sa noter sengo la lobi na ki mboto asa malade nzimela iba onyo sto bana mai.
cauchemar ya Karine ou ezake soit vandi pena boye. C'est bon se rappeler. Bon se rappeler tout à liboso tangu Karine ayaki live nanga aya kopesa injonction. Tanto bebanaki na bwakaki saratola na bi na pesi saratola mbote. Hey! Yama na era. Se na kosi kaka botu na era. Mutu okosolisa batutu me Sara wana te. Eh, abomelanga nani? Abomelanga nani? Nakenda okota makamula. Netinga na Sara to zwa nani? Na nini? Na problème nini? Totika la ozala ni problème. Totika la osala ba rando na Sara. Non, même pas. Mais c'était pour Karine. Tant au bongisi. Excusez, okokai kosala nommé Sara te la te. Oh, nanga moko na banga. De cauchemar ya Karine, Sara Tola. Numéro 2, cauchemar ya Karine, Mama Congo. Oso avandi pena boike. Alota même na bango. Mama Congo. Siko muta bongo bo vanda necha se victimiser na nyoso Karine sali. Karine fingi nani te. Karine finga kate. Karine mwana malamu. Karine fingi nani te. Karine fingi neti nga bakali. Ok. Bo lo bageno bakali pe finga ka. Bon, merci. Bo bimsela video ya mwasi ya musicien nga na finga. Bo mona kezate. Bon, Karine bo bimsela mwasi ya video ya mwasi ya musicien oya finga mu video kutute. A finga mampata batu nyoso baebi. Bobi mselanga kombo on appelle ça musicien en dehors ya kombo to yebeliye. Et ça te Karine appelle ça Fali kombo ya Tantine Fanny. Yem tapé ça mo Fali kombo ana. Karine appelle ça père nanga ozana simananga kombo batu nyoso baebi. Ce que muta bongo on s'est victimisé. Mais franchement c'est que toza ba inconscient. Bo excusenga. Bato ba inconscient. En tout cas wana isa part na bino. Tu te permets de dire Naza chinoise, Naza chinois. C'est quoi ton bénéfice? C'est quoi ton bénéfice? Yarosa la chinois ou chinoise. Qu'est-ce que tu gagnes? Les loyo, nalandi Yvette Kalombo. Na pe sombo te Yvette. Franchement, très belle réflexion. Jamais na tikala mona muta tikala osala de mutaza yemwana za manipulatrice et puis ba manipulaka payé. Vrai sans esprit, c'est Karine. Vrai sans esprit, c'est Karine. Et puis pourquoi? Ba fan na ye oyo amonate o ba kubenga ki na ba TikTok na ba live na ba message mami. Ba tindele vidéo à côté d'influence à vidéo. Après, bébani na bato pour batiner les vidéos. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Mais tant que conséquence, et y a la Karine, ba fan wana, et ça là ba misu ba la possibilité, ya ko tata 1 euro te. Ata 1. Bref année, tant que Karine a lobaïke, azo sala live streaming. Akene musika te alobaika 10 euros ya pamba. Alobaika 10 euros ya pamba. Fomona. Boyebi kombe bando benganga. Bakali 10 euros cher boy. Sko 10 euros cher. Bomi benga ba chinois 10 euros cher pour la streaming ya live. Bosko tong nécessité pénale, likamo ils ont nécessité. Ils ont singa mutumo contribution à 100. 10 euros coûte pour la streaming pour soutenir Moutounabino. Bo sala yangote. Bo sala yangote. Karine a tika la streaming na vie na été. Qui a sali live streaming, qui a sali émission streaming, qui a sali ezalate. Qui a sali anniversaire streaming, ezalate.
Et tu as la tate. Ceux qui n'ont pas ça, ça va preuve nango. Bon, mon a qui est émission to salane à l'obaï qui a salagi sold out na streaming. Et tu as la tate. Et ça va péter. Et dites-moi, vous, c'est quoi votre bénéfice? Qu'est-ce que vous en bénéficiez? Il y a aux chinois ou chinoise. Sauf qu'aux allez impoli, sauf qu'aux allez mytho, sauf qu'aux allez manipulateur ou manipulatrice. Tous allez ba fan, ya ba oué, ba jibé, ba fali, ba héritier, ba kofi, pour abéter la biso musique. Tout le monde bina, tout le CP là. Ce que bien vous allez ba fan ya Karine, pour na CP là ba connerie na ba bêtise à salaga. Ya ko finga ba tout. Solo mabe ibani partout dans le monde. Mais mutumo atikala olinga yangote. Mutumo atikala olinga yangote. Moi personnellement, je me réjouis de cette séparation. Je me réjouis énormément. Pourquoi? Parce que Mboumamala moussa sangena Mboumamabe. Mboumamabe wana comme ça Mboumamala mona ka Mboumamabe. Prévané ngana basarana tobe banagate. Prévané na komaka mutubo na sola na yete. Mais lelo na ça ouvert avec tout le monde. Ba mama kongo tout cela na ba rando mususu pona ngate. Mais lelo je suis bien avec elle. Merci beaucoup ma Sylvie Mode. Kofi est à solo. Kofi Phil. Ndeto bota magaboyebe ta dame ya ba. Po boye ba tu fo vanda na mutu wana pono yeba ye. Ba mingi obino bo soutenir Karine wana bozo soutenir Karine. So ba pesi no Karine bo vanda nyataka pendant une semaine. Boko kima. Na réseau social mutu nyo sta bima sala ka ki danser. Mutunyo sasala ka ki danse. Ndenga mina bakali pena boye na solana era intention nange salaka ke era na enregistrera de temps en temps. C'est que na fait c'est que mieux faut na lobane pe ke no ko benga te ngano relation ezala pena te to sola soute. Muto aza bien instruit ou bien instruite. Jamais robana ko enregistra kabatu. Oza intention nini? Ozo bomba yango, soki te obebani na ye, na bimisa yango. Mais c'est ça le rôle, ya ko enregistra kabatu. Un homme responsable ou une femme, jamais a gocha na mutu na eka ke abanda ko enregistra kabatu. Ti. Asu mutu te. Journaliste nani, surtout sur internet, nani o Karine Beba na été. Karine be émission na ndako na chaîne Tracy Mbelengati. Na poto na ba journaliste nyoso bana ba plateau na poto. Nani o ayebi Karine koleka Tracy Mbelenga na mwasi na Glody Diasuka. Azate? Mais ba beba na pourquoi? Boyebi le pourquoi ba beba na ka? Tout simplement parce que Karine Ando se comportait bien dans quoi ya Myriam. Au bando ben ya Myriam Mokonzi. Si autant ya Myriam a dit que Karine à travers un collaborateur na ezaba Tracy Mbelenga ko tsa bémission ne kuna ba opesa rapport pa nga bakalita. Ba opesa rapport pa ba Tracy po ba te ya mutu na bango. C'est comme ça les choses se passent. Karina Balou qui la ba Tracy Mbelenga qui batonga kai basala ka complot na Myriam pour batonga ye. Imaginez. Et puis depuis na botama maliboso na bato na yeba na vie mutayo ka conseil te le roi Karina Zate. So ina kosi botu na era. So ina kosi pena botu na era. Ayo kaka conseil te.
abeba na ba Tracy Mbelenga pour na conseil o ba pesaka ye azui bango akio poster bango akio publier bango na page na ye ki baza ba traître de ye muto apesaka conseil pour na bénéfice na ye wana nde akoma traître ya linga okota na manipulation na ye ya linga toujours azala na parole défensive ce qu'on est babiso ba bakali boy babiloka boy kotaka te ah ngaku confirme ta memami kilipe na boy confirme memami kili na tika na mi kilipe aboye yo no pe samba injonction et ça pratiquement impossible. Nano kari na finga te afinga na ba footballeur ba Chancel Mbemba na bana na ye afinga Moura j'ai la personne un message moi c'est important. Moura tu vois toi en soi eza yote mto sanoku okota no rando o eza na yote liana la wana net lobby déjà lobby batinela yo 1000 balles liana yo oh liana yo zoa nyoso ba otindela yo oh sala cop na yo bien nana na intérêt te mto apesa mbongo pona yo s'acharner na comment te oh sala no cop no bien 1000 balles zo ki lobby wana surtout comme semaine prochaine yebisa bango créer so elo mususu loba matière eza ba otindela yo de commission pena cop vendre au moninga na autoriser na ngayo Vandela komo na ngana ndenge tu na yebike mwana mai awasala ne cop na ye ça no cop no tranquillement na so vouloir yote biso to uti YouTube non biso bata YouTube to aloga bato ba bimi na TikTok te biso bata YouTube to ala ba nerf solide ya osakana te na YouTube to mona makambo ya ndenge na ndenge de to na likamoko te o eza que o lobelinga lelo et o transpercer mutema na non tout le monde trop net ma finga nyose sala na oga ya kala taye kuna mulaye taye kuna mukuse wane ala mafinga te wane za ozo rappeler mutu kaza bongo tala kuna munene tala kuna muke voilà ezala suma finga te lia na yo mbongo na yo lia pe na mbongo lobi 1000 balles zwaki wana komisango coopération semaine prochaine matisango komata 2000 ko senga ba 1000 balles te. Et ça, moi, dis parce que ça, moi, boulot à danser, hein. Ça, moi, boulot pena à danser, mais ce que boulot, là, non, c'est pas un ango. Ma cassi, on a pas preuve à ma cassité. Moura, comment y a guerre, on a pas preuve à ma cassité, yo bi que ça, là, audio, yo bi que ça. Bah, explique, mettons, bah, on peut sauver l'élément. Faut que ça, là, preuve tangible. Hein? Faut que ça, là, preuve tangible. Tant que ngana loba ina bino kino Karina era balai mosna mobali ya solo botuna ki qu'est-ce qui prouve na like ça bino vidéo nde Karina lebiseli era miso la lele na lipeka tout ça et ngama opé témoin oculaire ngam na zone se ba on a concert ya ferry nde Karina non ça ba jalousie na ye ba kali o moni mutu na yo avana basi mususu mutu no ga boy siko mutabo to vivre ka ngama ko témoin te ya ba sola bongo. Maintenant ozoya zala pe na ba preuve ango voice nanga pe ande na olela nde na okachwa zala nango boye bike to uti YouTube to za bien préparé ba to ba uti YouTube ba voice c'est ça la ma pas pamba te et surtout mutu o bien en confiance na été na loba ina bino tango bo linga boko ta makambu boko ta ngona ba prévia bien parce que tango bo yana mamna lokuta franchement moi personnellement bon na évité na paria et comme yé à la sans footiste à mungala peut-être yé mamsou OK non c'est mais nga pe na par nga tant que mungala 100% et ça la ngamisho et so c'est qui ça coûte somme ya osaganate et c'est que ça coûte somme ya osaganate bolu kelanga preuve ou eza pena mageno iko kanisanga monoko ke bakali ba voice na yo yango yo bozango te
nga mona nfere ya ba journaliste na yamba rappel la pasi bato tout ba yebi ke bakali ato be aro yamba te na yamba te nga ba appel ba tout o ba yebi bakali ba yebi ke bakala yamba rappel la pasi so tina so rata o say la go ba voice wa foza la era pour era na say la ge ba voice pe na wana blague à part. Makamo ya mabe okari na sali neti nga bakali na sala on a noté chemise dans la changa lelo ya Saint Valentin on a ko be ala soloté biso to ala ita to abana mike to ando sala bongo so to gili kamusomo nga muno ko ngeza soloté na ko sala to ando beta bo Karine makama mabe oya salanga na salanga uta Karine a finga honorable Jean-Marie Lokula snappé ses mots tebele. Karine, et ça la binona nenge nini nengo finga majabu. O sala ba chantage pour na majabu. Lelo koma okumisa ngaye nzambe. O koma okumisa pe majabu lelo. Tanto okola tendance à bongo.